Mutazati. Rambo Mutazati. Éponge. Nanya mwe kumeka ngai de Rambo. Maître na ngai de Rambo. Mutu oyo. Ayo kumeka biso na minusco. Isa dégel. Ah! Dégel. Après quelle arme? Dégel. Ives. Yeah. Minha zap. Aqui na igreja. Aqui é igreja? É, mas na intercessão na pouca. Mais isso não aqui na igreja bem nga yebsinga te pourquoi? Yeah, asa mutu akobusa na. Mas yebisa que eu te minga yebisinga. Singa que então só yana aí yebisa que na que igreja. Aqui intercessão. Ça va. Monti na vandi siogo. Ezala makambo ngato sula biso imbali. Ives, yozale ki moko oyo ngala zana na kati ya Congo awa. Omoni makambo susu tango na zoka ta ya ovandisa o na zolo ba makambo kindoki ya mama. Utsaka tembe. Melelo. Ta Ives, omoni mama mama so zaki kolinga biso ndinga ndolo ba monoko na ye. Mais anga sala wa salati. Kozwa tanyo so oyo ngana vandi na mini. Mwana zaki. So nana ko bimu tata mwasi. Nyonso wana za mama. Poani kindoki omoni ba réunion ba ba sala. Babenga ngo mingi za balikelemba. C'est que ye pe aliaka ya bato. Yango ye pe azui lelo ta oyo ya kosala oyo sali semeki na omi. Ives, ça il faut tous attendre ya ko prier. Musolo to ndo prier trop. Et moni etindi mama akinde kuna. Ko kinde église ya ki za te katiki biso kimia. Ya. Oyebi na bando yeba te ke pendant tout cet temps vendre na mama a bloqué biso makasi. Est-ce que maman oyaza pe na motema ya bo mama akokanga banda na modèle o akangi biso ta lo makamdenge koma na katanda na ebite ya po na dimension oyo mama koka osala ngote faka raisonner na notena papa kufa atikela ye charge ye mta bokoli biso ata babiki no kindoki yango elekaka mais mama eleki niveau na kombo na Yesu Masia me yambi mosali na yo. Lelo, si kama soto solo là, et puis ça yo kembo. Amen. Amen. Merci. Berger chiffre d'affaires. Et ça mon angai koyamba yo, mosala nzambe na kati ya bureau nanga. Je pense que aza pene na yo wana aza évangéliste. Comme on a évangéliste qui zinga bogar. Bon, aza moko auto sali na kati ya elanga ya kolo. Vraiment, n'anga qui va surtout sur la ngana yo, il passe parce que c'est aussi un serviteur de Dieu. N'invité tu yambio awa na biso na église centre évangélique éternel à temps Camin. N'invité quelle bonne nouvelle. Merci prophète Ibaku. Naye pa na kota la yo. Puisque Nzambe a lancé une révélation par rapport aux autres na makambo ya Nzambe. Aux autres réputation ya Nzambe. La prophétie aux opesa. Aux gens pour panza mabote ya bato tous pour so bongisa. Maranatha Jésus revient bientôt. Yesu alinya songa un prophète. Bon on la motema. Jamais ma prophétie au koki gouvernement ko binisa pa ba na Nzambe. Aux gens pour so mima ba na Nzambe na li felutu na lola. Un prophète. Bon on la motema. Yesu aya. Papa. Te ya bato iloba ya Nzambe. Côté ya bato point libomote papa. Tellement à comprendre que to yebi kaza short. Donc moni akangisi biloko na e 5 heures. Ya olala tukuta po cha ofungo buake. Alaka kutu te onenga za kena tonga la muki alaki bino. Mama dimi alaki te. Asimi nzela wu. Okay. Yango nanga na pesi mama astrid bilema raison na commune na Kinshasa. Aloba nanga bi kendo yebisa ya na yo. Ba ndoto nga na olota pona mama bino eza yango te. Iveso yebisa nga ite. Est-ce que le jour yo bimaka on lebisa nga ke oki otala Élysée mama mokonzi to tika aseme ki Naomi awa. Mi atomboki abiki abenga mama la baona mboka a expliquer makambo oyo mama asali na nzoto nae. Ifes bosota te webi degré so mama bango aye webi oyo ekomala nga na katanda. Mais ça na raison expliquer maman na bango. Quoi? Oui. Il y a d'autres pas mis à sa famille. Tozo ke na baba te.
te yaya tozoki mina balabala te tobala mina mbongo ana mama na bango fo ayeba makambo ezoleka na kati ya libala mwana kata papa na biro na ngai pour olakisa ngai bible tezela olobi mingi na question te olobi papa otamboli na babiro ya pasteur biro moni yango osaka na biro na nga yo komi nani yo okomi pasteur Alain Kenga oyo azopia bato sanga Jésus Christ de Nazareth yo otamboli bele ya bato leki otamboli yanga na kata biro na nga kanga lombanga na yo otie maneti minene lokola abula ngando tout fina yo papa tout fina yo au nom de Jésus pasteur ekolelo te ngana baki afinga muke ngana baki seri yo imbécile na yo pasteur soi-disant na yebite oye ko sakana na biso ozana courage na oyo na kikonga balobi ozana kiduka ozana luyalu tala yesu ni alingazo yesu nini oyo alingazo lobi kaka soki lobi ana na poko abazaki na prophète oui évangéliste ay zayana ayebisaki ete poni parce que yeba beta na yesu nzoto na nzoto kati na kati évangéliste oza kangambanga ambana senga pa ya nzambe afongolo misu ya molimo omona makambo oyo eleka na kati ya se ya mokili kangambanga na yo oyebi te akosango to tutu makofi obimi pete tala oyebi ozongi satan oye siko na kan ya bana nzambe so tomoni priere te tala nga naza na action boxer boka bina po yo bimatima confusion prophète nayaki kote ya yo évangile ato beti ngai yebaki oyo na yebiso eza bosolo puiske yesu kristo abetaki ye mabanga bamokolaki ye atikaki liloba ya nzambe te nga mpe na ye mpona koteya liloba ya nzambe te non évangile fanda évangile papa Yves, est-ce que le comprend moi? Yves, faut au moins nous la grandeur problème zoya. Yves, moi le leçon maman a mis ailleurs a yoki oyo mama sala na mwana nae. Na yo vanda boite. Est-ce que yepe aza mwana mutu. Asa mwana za mama na yaya. Mitano na place na. Soki ce ki ngande mutu mobile nanga ekomi bongwe pananga. Yo ngo yo kandi. Ape mwana mutu te yaya. Yoka. Iloko sabwe ta osemeki no ya zoya yebisa ye atika ba idée oya komi na obenga mama na yaya. Mosolo leta ki basi mibali. Yves. Yaya kosola nae eza na problème te mais mama na bango nde faut yeba makambo eleka na ndako ya mwana. omona okoti na biro oyo ezala basusuka lelo bosana elonga église nanga pe bosana elonga biro nanga yango bozokufa bapauvre bino bozobula soki oteyi bato na église na yo sans prophétie tala na eloko ya nzambe kanga mbanga nazoloba kanga mbanga tala omoni yo ozoma tala tongo nazobanga parceke bandimi bazingazinga tala soki ezalaki pese moko boye kanga na yo tala ongobosana face wana ngi na tobolo makofi na kombo na yesu na toboli yo tala ndozobima awa bosana elonga biro na ngai yo bokufa bapauvre yo bule oteya bana nzambe nini lelo bandimi église balingi prophétie balingi miracle amen soki nasala ngo te nakolia oliata bon PDG ebondo mobali ya mama hortense na Paris apesi ngai lopango mpona nini mpona prophétie na miracle tala sikanga mbanga soki ozangi eloko ya nzambe yakanga nakopesa eloko moi j'ai des choses de Dieu à moi ok papa kende kotia bana église alima tala yoka prophète luka bokonzi ya lola eya se ya mokili oyo wana se ya yebi lola ndenge ezala yo yebi lola ezala mbala soka kaka ndenge prophète ayebisi yo onyata lokolo na biro oyo papa omoni rando ya jibe kutu na wera bayokana mais oyo yoka oyo ya biso na yo ntina lola tokotikana koyokana te ozobana koloba lokola yo omoni ti yo lokola yo ne pasteur Alain Kenga yo yebi ba homme de Dieu puissant na lingwala oyo pasteur Alain Kenga pasteur constant damba yo yebi ba pasteur nene na lingwala papa bima ozaba neto te nakanyoni neto bima po mama azati ya raisonnaka amona bato bon Yves déjà leur gravité ngana obima na okikuta Mireille Milolo mwasi ya papa Patrick Mwanso na aketiwana so na sisi wana nde profiter kuta na ingénieur Élysée
René Makonde le Chichiwash. Yeah, comment? Ndé na ebisa yoga qui m'a tout s'est passé calme. Wana banyama bata Hollanda ti. Na ebisa ki na côté la ki bango, na kuti go babimi bango tout batiki nyama éponge wana. Moment on a muke ya salité on a batiki na palais. Babule ke ya ogrimasing. Mon frère na ebisa ki na côté na bloqué na latissé scotch nzoto mobimbo. En plus, il a vu déjà ça qui a des armes, nous avons déjà parlé. Et il y a des gens qui font préparer sur base, nous avons des gens qui ont 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 des gens. C'est bon, mon frère. Et juste. Parce qu'il y a des gens qui ont des gens qui ont après. Na sombe ba bateni ba blogo ki no to ba no marché na musiko. René Makondele. Ah, 1 million de fois congolais c'est quoi pas na sepeli. Ah, la vie. Tout le monde est bon na kombo na Yesu. Amen. Amen. Bon, mamani, papa mangona bande ko ibisoki. Kubungisa kunduma na yote kuna makambo ya mokili tona bioka yoka ozoka ya mokili. Amen. Bible ezoloba ete na mukanda ya Job anyokwamaki amonaki bapasi mingi eza bibwele na ye nyonso ekufaki bana na ye nyonso bakufaki eza babibon ebimaki na nzoto mpona komona basouffrance ya mokili kasi abosanaki Nzambe te. Kondima na ye atalelaki epai ya Nzambe. Eza veme mwasi na ye alobaki finga Nzambe wana pozwa lobiko kasi asalelaki yango te. Prince azalaki na kibanga Nzambe tosa Nzambe banga Nzambe za toujours na présence ya Nzambe kolanda makambo ya mokili te mamani. Kobungisa kondima na yo te mpona souffrance ya mokili zala toujours na mabondeli kangama na Nzambe. Makambo oyo nyonso ekoleka. Eza la prophétie wana eyaka mpona kopanza te. Eza lelo bazobenga ndoki mama nitela kaka Nzambe. Puisque na Bible elobete na mokolo ya suka basakoli ya lokuta bakoya bakosala bikamwisi bakosala bilembo bakosekusa bato kasi bondimela bango te. Puisque Nzambe ayebi bango te mamani. Kobungisa kondima na yo te. Zala toujours les petites ya mabondeli. Papa, nalingaki oza mosala na Nzambe ozalaki ya Nzambe awa. Nalingaki nasenga bolimbisi. Na nyonso tu oyo elekaki ntango okende kolukanga kuna mwana ngai ya mwasi asopelaki yo mai. Papa limbisa ye. Ayebi oyo azosala te. Limbisa ye vraimen na motema na yo mobimba. Eloko na kosengeleka bolimbisi papa limbisi na ngai. Na limbise mamani. Amen papa. Soki ki ozomona papa pasteur te chez Ngombo akendaki na service kuna asangama mbala mambo ya Nzambe atindaki kuna mama. Yango nazomona ete mikolo oyo vraiment. Ye moto azalaka mona chaque poko ye abondi alendisinga abondeli mpo na nga mikolo nazomona ye te. Nzambe azali na ye esika aza kuna. Nzambe akobatela ye. Mama tobondeli. Eke makolo kwanga. Ngande grand spécialiste ya maladie lokola épilepsie na kati ya RDC na ngambo na beya pe na ngola bayebinga malamu penza na pesina no moto opportunité te ya traiter maladie épilepsie na za ngambo na kati ya RDC maladie wana ezali maladie spirituelle babenga ngo na Kikongo ngamafu ezali maladie ya bawei ekoya lolenge nini tango ba loki mutu maladie wana to azui yango abandi kobela yango musoko mona po oyeba kaza na épilepsie akoya kate mais arrivera comme on a rêvé à tikali perte de mémoire ngonga moko ye komi yeba ezapa épilepsie na grand spécialiste en maladie lokola paralysie on t'a pas attention à sali AVC babengi yango accident vasculaire cérébral na tani na mututa musumo neurone moko za na problème na betting ke la zoksi mutu normal na za Nzambe ya kisi babenga na makubunga pe koko na yango soki ata lokolo tenga makito parti mobimba na kobeta makubunga na nzoto pona sembo la mutu asonga bien parti wana ezonga normal oyaya
o papa o mwana na se ya koko koko naza likolo na otraite ka lokola mio kiste fibrone nyokankao na pesa ka kisi 3 minutes ozeli na po omoni bene ba nyobi mezo kata na ndambo yo moko zo mona yango na sa grand spécialiste ya maladie lokola cancer de sein cancer ya col ata libele vimbi ata sali bambuma o ba bengi na français ba ganglion ata sali lipanga soko komi epananga natali yango ata chauffer moto ata zo peso ba pasi palpitation motema moto nini douleur osoyoka ere moko mpe bapicotement biloko ezopike na kati na kotala yango natake traitement kisa kopakoleza mo naza sur l'avenue Manzengele numéro 11 na commune ya Makala soko oza na victoire okozwa transport a rond-point ngama arrêt Manzengele avenue Manzengele 11 na ngambo ya Makala okomona centre médical nkembo na nkembo eza wana soko oke na ngambo na Brazzaville naza na 63 rue Munzombo na commune ya Weze derrière maison commune ya Weze place baswaka mituka ya na makoso na petite chose na rond-point Kulunda na Mampasi numéro nana ya moyo 089 96 18 711 yangamu na Brazzaville pe yango po kalate nazo sala pe kuna nazo kene mikolo yo plus 242 04 035 77 81. À qui c'est le nez? C'est là, ouais, c'est là. Bonjour. Bonjour. Maman, viens de ce soir. Quand on est loin, maman. Moi, je suis loin, maman. Attends, je suis loin, je suis loin. Nakukamo yote ndenge nini uyebi bien musala oyo luka na usunali musala mama nga yeba ti loponga mwezaka ya yo te ngana na poso kutana mama tale na kuluba na yiboyi mwana mwasi musala oyo yo sa kunegligier vous-même préfet Jean Bouyan Kasangana na Kigoma 78 na commune ya Kinshasa apesa valeli na musala na ye adingaka maseki te bamidi kana tamboli moya ya makasi nana poso kutana mama na su sikon otemsanga ate nana na kisu na tupango nana mpaya na kishaso na kokobunga na kulekisa yo pesi madame esali mais uyebaka musali sali tata na mama tata na mama c'est kama kombo yo kale sali kombo ya bon ngali mbidika bameka ngana musala oyo uyibi tingelo kumona ngana telemi boy alitika kali wani yaka kutuka mama bonjour maman. Étoile. Maman. Yo li souswa. Yeko maman. Na vodi kala boy na mona poti is babeti poti. Na fumule boy. Na moni ye. Na yedi ta soki ngani ngupi. Andaki si awo ni siko to komi mama. Yango wana na memi na dikolowa yo moku uyoka yisoki yedi ni na kwa. Mama. Ata kutu bakenda kango. OK, pambilika. Étoile. Vanda na wana. Pambilika. Na porte. Maman. Na porte. Si. Maman, ndakutu pona kai. Yende la porte pambilika. Étoile. Maman. OK, ndawa. Mama ya koexpliquer ezebeli mama. Tindo mona ngaka bo ezaka grâce ya Nzambe nde na telemi boye mama na uti na liwa makasi mama. Des grands maladies na beli mama même si kutu na ba numéro na o nazale na o. Na bungisa mutu kutu pe otinda kuna lopango place bozalaka. Azate ngamo kutu nde na forcer kandi na yoki mwa makasi bo na forcer kaka na tambola tina ke kuna place bozalaka na tuni nde ba expliquer nga koto. Ndo moninga na ye mama nana posa na bandela musala na ngai mama na opedre musala na ngai ti mama nyoso oyo yokaki mpona ngai ata nde nakendaki nalakaki te telema ya pardon telema fanda ya kiti fanda ata yo moko esi bakendaka bongo obima na kati ya ndako na benga na yo te
oza ba numéro nanga obenganga ata mokolo moko te okenda kaka boye soki 2-3 mois yango oye kozonga. Est-ce que ezalaka mosala eza papa pe mama faut batela mosala yo bate mosala na ote ok kaka bobengaka te nini te ata malade ata obelaki na niveau nyonso na degré nyonso. Est-ce que so obenganga na kosunga ote oza mutu mwana de omesana ye nanga na kosunga na malade obengi nga te eloko te nini te siko lelo ozoya ozoyebisanga ke obelaki. Est-ce que ezalaka ezalaka te lo osali en tout cas na sepe nango te. Ça va kende na tika na swana papa comme ça yo lobby yaka na tongo merci maman. OK étoile OK de bien ya mais maman na transport azongela te. OK étoile yo zomto koza na transport pa na ngate uza muno na linga tellement makasi uza na linga vraiment mingi. Maman osola kina en fait sina sola ni abaki na bureau. Ah, merci parce que on a un secrétaire évangéliste, on a un prophète, dans mon taillé, il faut naïe baïna. Mais maman, et ça n'a pas musala. On a peine à colo. Il faut que les colo m'a rappelé moi. C'est un problème. Si on a bimé sur son prophète, on peut se oser dans le procès. Parce que et ça n'a pas été belé peine à yamba. Donc là, Jérémie Ange, Manix, le président, il y a Sénèque. Aya awa avant kutana prophète alors banga c'est un problème tena kutana prophète avant la bima on s'est fait ça mulimo na nzambe yamba yo kende oui kota wana kende wala ke tout droit. Merci. Ma soeur mais omoni Nzambe azana balolengi ya salaka makambo. Nessa Kyo, au stade Kir, il y a 6 bidons à 5 litres. Comme il y a un tongon milipo. Je crois. Déjà, c'est là qui non? Prophète, n'est-ce pas qui prophète? On a souci dans les accords, on a bota. Le prophète, oui, mais il a 5 ans. Le prophète, n'est-ce pas mêlé de 5 bidons? On a mêlé qui on fait ceci là qui. Le prophète. Là pour ça nous avons fait ma bota. Là pour ça nous avons sala. Et prophète. Ma soeur, na sambela pona Sir Anto Tilembi. Sir Anto Tilembi. Sur une église avant la na souka. Sir Gracia Longa. Maman, nous avons un témoignage à Batu. Bazaki Batu, basur bané ko bota te. Et tant na kotisi bango na maombi. Na maombi ya bo kungu, ya bo pikiki, ya bo koui. Monsieur, babota, tuna, kobanga te. On a un petit problème pour l'angaï. Petit problème pour l'angaï. Surtout ni PDG et Bondo. Mon bal et maman Hortense n'a parlé. Ayebi que je suis un homme puissant. En fait, grâce au bon bazoua, batoni so tangenga bango. Pour nga na ko zoa moté prophète. Nana souci pe, nana souci na ngeza na vie na bota. En fait, ma soeur, kobanga te nazo sa lo prière on a celle qui mami tout vous pas bota. Alors, tous en ayo na veillé vendredi au kaka. Tous en a veillé to matangomba. Alors, quand on matangomba ka biso ni bali. Je pense déjà que Kende Koyebi sa frère Obama et tout ça y est, nous n'avons pas prophète. Prophète ça veut dire toujours matangomba ngomba. Donc il ne peut ça la maombi. Maombi, dans ça nos prières moko ya tikotak. Maman, je suis un grand prophète. Un grand prophète reconnu dans le monde entier. Attends. Pourquoi moi, un prophète, il y a ma sécurité. Gana sur le Ranzambe tikotak. prophète, n'est pas sur Ranzambe et Nyoso. Mais Nzambe n'a pas ça peut résulter libota. Mais prophète, est-ce que moi ils au lieu de vendredi au coquille tout qui est attends le lona qui n'a pas nos l'obito qui est des prophètes. Non ma sœur, il faut na somba huile n'a pas coulé un tout mon bimba na wendre yo corps. Pourquoi faut na pas coulé huile? Parce que il faut na bouca ba serpent ba tigre ba éléphant ba
mami tioba mukeba oyo bafanda kata nzoto na yo nyonso baza nzoto na oui ma sœur yo soki nazalaki docteur nazotraite nzoto ya moto nakoloba ta mosusu oza na maladi ozobela maladi oyo babengaka yango ya catarapolopique eza maladi eza incroyable na monde na spirituellement donc omona yo ma sœur oza malade spirituelle il faut pas que oyo mona kosoma odolese tant que ngomba biso mibale ya kowendela yo ntutu mobimba eta na opakola yo nakoyisa baéléphant batigre baours. Mais prophète, est-ce que moto okozana baéléphant na nzoto? Oui teke naza moto akufa ma sœur t'inquiète kobanga te zonga ndako vendredi préparé toza na yo na délivrance ya eau d'olive kobanga te préparé dîme moko offrande moko ya $500 comme ça temps de rokita nakapesa mikolo ebele te kaka 2 jours 3 jours okomona okozwa zemi oyo mara azwaki alobi incroyable prophète leso inga na boti nzambe ozwa lokumu comme on a su repenser sous ce prophète je suis prophète de la nation donc na pesi nyonso nange pa na yo nzambe no sala po na ngai asio kobanga te tango lobi su bongo epesanga posa ya kokota na maombi ndimelanga nga nazali prophète na pesa kabana je donne la foi pesa kabana kozwa bana kanga misto bongo ti edenda ti edenda impossible attends mon confrère hein te yo yebisanga combien il faut repasser en bongo on se met dans barre de fer na ba type ya qualité ingénieur on bien dit les on a minute yo ndak e kwei oui combien ezo kutenga côté misa ndaku ya étage mwana. Mais comment il faut repasser en bongo on se met dans barre de fer na ba type ya qualité ingénieur monsieur Bimusato checker vraiment jusqu'à quand otika okangela ingénieur mo wa mwanda kuno libako na ye ala yoki nongo sokanga ingénieur ba barre de fer banini libako ti le penza yo zo souffrir ma barre de fer la bati na mboko yo mais so salaka moko libako zo zaka moko oui mais ngana yediki na Kinshasa eza na maison moko ta qualité oyo ezotek ba barre de fer na bati parce que tous les maisons na so ba barre de fer na bati eza ya wati c'est là libako au moni Kinshasa mobimba banda kunyosha étage au moins là-bas tout les choses moko et ka ba bien bati bien ya qualité ya bien la maison ni wana maison est bon maison est bon oui oh kala oyebi ba le singa ba maison belé tous les maisons la kisanga est décevant nga à deux maisons mon côté banda na bana côté banda étage donc ezaka ba maison ya fouat enfin au moins tv aux autres ngapi na tsaka mo nda kunanga ngenge na somba bati ba barre de fer ya bien la maison est bonne on doit prendre le télé mal bakou OK nga na konzima so na moni ba barre de fer na bati ya maison et bon wana était ya malam ndena ndimi donc so sama na poso tonga naoyisala baingénieur naoyisala bapatron baotonga baingénieur basala misala bango kitoko donc maison eboo awa na buwenza bayaka toa na 3 maison awa eze mpa na nga moko so omuye okuta nga moko nazawa na oservir bino kitoko toa so na maison mosusu na mopanzi kaka na ngiringiri awa wana oke okuta Michel aza wana na ngambo ya Kasavu sikoyo so oke wana mpe okuta Neema aza wana donc biloko nyonso ezali wana posa barre de fer importé ezali wana posa ya Fameko ezali wana posa ya ciment wana posa type carré donc nyonso ezali boboya boza desite na bateau pe avandaka na Mbinza to na maison ya Delvaux ezali bon na bateau pe bakota moamba na limité boya bokuta pe bo ezali donc so komi na 7e ri oza mobimba donc moni la maison est bon donc makambo maison est bon nde makambo.
Luka 162 et pas prophète Libaku. Vous avez pas prophète Libaku, maman. Ok. Ceux qui ont poussé l'équipe première parcelle, deuxième, troisième, on a prophète Libaku avant la. Merci beaucoup, maman. Bonjour papa. Et bonjour. Papa, nazo luke pas ya prophète Libaku. Pas le prophète Libaku. Maman Yunan. Ndimi église. Donc yo pas le prophète ne biso Libaku. Nakutana na etuso na mama suka kusona. Prophète asana kat. Siko mama yo kombo nani? Nga mama Anishako. Maman Annie. Vous avez pas beaucoup de prophète. Papa. Maman Yakako. Maman Annie. Maman, namoni le numéro de maman moi c'est papa Zissé ne dingwali. Vous comprenez? Vous savez ndeko. Yakako, est-ce que vous avez l'école? Merci. Omoni nalingi séminaire ou aller dans séminaire Ramoto. Tu vois? Il y a que évangéliste qui s'est dans la papa. Qui s'est dans comme évangéliste? Ma caméra a changé. Omoni séminaire wana ils sont en moto. Exactement que non ceux qui sont dans Boga as évangéliste moi pasteur. Tu dois accepter parce que c'est un homme de Dieu dans mon wana. Na monorné dans la bouche, dans la parole de Nango, la parole Kingwasaka. La parole Kingwasaka, ils ont sorti ma parole où il libère la mode de la puissance. Au moment de David, Azaki petit, avec mon amour. Mais quand il y a Azaki na Babilokos en Zambie. Au Sotenango, on dit mettez. Azak David, il peut faire quelque chose. Bonjour, Mamani. Fanda. Kende Libanda. Kende. Merci. Maman ni boni. Naza bien, maman. Miko ebele bozo mona soute. Na yeka epa na bino po. To so ana papa muke. Ana mama so muke na so ana papa. Ok, merci maman ni. Na pesa oni nkasi. Te, merci maman. Na yeka ko so ana papa. Mukolo musu na omela kaka. Ok, maman. Natiki bino papa zala. Naza nga la cuisine. Ça va maman, merci. Ok. Papa, naza la cuisine. Maman prophétesse. Maman ni. Merci maman, merci. Amani. Tayari ko za so na ngai kubanga tende mo lobi. Oyo za évangéliste. Zo travailler na kati ya l'église. Tout bon d'abord. Prions. Kanga misu. Kondo ya basaka na basake bishi. Tina ya makana kokoko bosoko. Ina ya kana bosoko doko ebeshiki. Kenza ya makenza loko bosoko bobo. Oh l'esprit peace. L'esprit peace. Combo na Yesu. Amen. Amen. Bon, maman, nazo kalo, quelle bonne nouvelle. Bon papa, nayaki kaka pona to solo biso mibale. Po kuna na ndako kimia ezali te. Bana kuna na ndako o na vandi na bango mbula mobima na boti na boti bango na pasi na bokoli bango na pasi koteka makala mapa lelo bakangingaki naza ndoki kindoki yango papa nazoyeba te place nini euti ebandi wapi ezosuka wapi to nayebi te yango wana naye epai na yo okokana mpe kobondela nani mpa na nga mpo nayeba vraimen kindoki yango soki eza ya nde nini po ndenge tofandi na bana kuna bango balobi ke yo moto osakoli ke nga naza ndoki yango wana ngai naye epa na yo osakola mpe mpo na ngai nayeba réellement soki kindoki yango Maman Anina Katiote. Omoninga naza n'importe quel prophète. Maman, ngai po président ya États-Unis d'Amérique a comme président ngam na sakola.
Maman, au moni misano mabe ngam za mosala nzambe mosala nzambe na tout droit. Maman, ils ont dit mutu est-ce que pour mekanga ou tatenga. En fait, excusez-moi le musa tete. Excusez. Maman ni eloko prophète azolobano eza solo. Kaka tongo zo solo la boye, ngamba moko etant évangéliste, Saint-Esprit le belinga. Maman, yeso lobaki kondima na yo moko mutu ekobikisa yo. Donc ndongo zawana loko oyeba samelelo kindoki. Cha kondima ke kindoki na yo banda lelo ezosi. Oui, maman, ngala kaniso ngiye oye ofuka mosenga pardon na masumu tozalango. Maman ni tika kokanga kozanga kobota ya mwasi ya mwana yo mi ngana yepo na makambo wana. Maman, eloko ngene sur eleko za vrai. Tala, eloko moko te oyebomba masa bato bayeba. Amen. Maman, tala, eloko mona yebisa yo. Ndongo za wana. Répatance, Bible et le Bible. Ce qui m'a à reconnaître Kindoki na yi, à reconnaître Masumu na yi, reconnaître moi ngana zolo yozolo. Tala. Ça montre que non azangi tique biblique. Maman, ce qu'on t'a dit na lettre. Verset 26. Okomona bipai wapi bandoki basangana ki contre Eli. Na ipona kindoki te na ipona oloba na ngati ko ya na eko yambula na yambula ni ipona za na kindoki te na yende bola kisanga preuve oyo ngai na kani mona ya mwasi ya mona na ngai abota te ngai na ipona makama wa kusakola ngati o lokola na yambula ni lokola ndimi lokola ye au ngai na yende ola kisanga ba preuve o ngai na zando na fo na bana na ngai 9 mwana libu na loki bango te to mona ngo pasila na ko lia autant lia ngo sikota ba comme mikolo ba comme pela mbongo boni boy ko prophète. Maman, ce qui okomatisa mungungu na ndaku ya prophète, oko risquer monter tumbani. Sans effet na yo. Ah, sans effet. Maman, nga solo kana nzambe. Nga nzamba afana ngana afana to solo. So nzamba lingi aboma mutu na bi te nzambe tika, nzamba yo kinga atiki. Maman, je suis un grand prophète et les prophètes les baku. C'est ça. Le cas ils ont dit maté. Maman, nazo la kiso bondoki no siko. La kisa eloko pezanga na yeli. Maman, amekambo sa nzambe te. Ozonge Satan tango aibisi Jésus so ozamo na nzambe zo libanga oyo bomolango lipa. Pourquoi agene? To agene. Papa soko yebi loba nzambe te na ba version zo pesa lokuta wana otiki. Ah, yo lingi oxenga. On a mon nzambe makima. Vous faites tikela mai. Tikela makima spirituel. Tela. Maman, soki maman nia. Omoni prophète na minute yo, so ba komi na kada. Maman, akokomi so ta po. Na lingi akwa komisanga lelo. Lelo na yebo akomisanga. Bandi makaki ndoki oseja. Loko asa mosala na nzambe akomisanga po. Maman, bima. Papa, omoni basakala na nzambe te. Omoni mokilo eza moni. Oyo yo zolona yango yo kobuka. Loka ingo panza famille nga yebaka un jour eko yeba loka yo ngo cha na libota en fait ado kutang ngalo kutang panzi ba foya ba mama ko abi ba de ota ba tu oui maman autant que loba na monika tinaye esprit pito. Maman, monsieur, c'est nini c'est yo. On l'a bouqué dans la terre, on s'est volé ma tembe les statiments. On y a quand on met un prophète libakou. Ko, mon vieux, au bêté à moi. Ah, mais c'est prophète. Ah, ça, vous me fallait une télé là. Joyeux anniversaire à mon président Libakou. Mbotama elamu na président na ngana lingaka mingi. Bon anniversaire à mon président Ebwenata Libakou. Eh, makambo. Yaya, yo pesoko lingo sala loko la biso les stars ni to tombeli ya biso président la biso. Benga na numéro o ezana sewana ba fanatique nyoso ba obolingaka biso groupe les stars de Libakou. Kobuka na te président na biso abotama le 23 mars.
yango de bandi. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Allô, ma sœur Mi. Soyez bénis au nom de Jésus. Ah oui, c'est bien, Nana. Non. Je vais modifier mon programme. Il y avait Yango. Il fallait qu'il y ait des choses à la Gomba, ndenge na lobaki, mais avait changé. Lingi, où il y a tout ça à Onanda. Voilà. Et bien, parce que nous avons voilà. Il y a ça parce que Saint-Esprit a levé la qui n'a vraiment pas mébélé. Nangomba na mona qui va serpent ma bini, va fonctionner mais nous ramène va mêler du soleil. Alors, dans ce pays-là qui vraiment, tant on a pour bon Dieu, mais acheter une orientation. Dieu m'a dit autrement. Alors c'est pour ça que je dis tout ça dans Nandako, Yaranda. Merci. Bokenaï. Ça va? Moni, il faut. Kuna Bokei, c'est pour prier. Mon église, il y a Amina Ngai, Christian Dongal. Le coup les a, chaque vendredi. Madame a séparé qui vient, alors, il faut vraiment se dire que non, vous avez il y a papa, un grand prophète de la nation, Libako. Amen, papa. Hein? Que mon Dieu vous bénisse. Amen. Yves? 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 Oh. Yaya. Bonsoir. Combien de fois na peki sola la na kiti? Bon chambre no tiki la ngondani. Na Yves? Oh. Kama kwa? Miaza wapi? Yaya, yango ganga makasi bolo kwa suli kambi. Na kanyi tina tuni. Tande na suli na lamuki mbango ndena oluta. Mia kinda vi. Ve. Ok, oui, absenga ibunga kini ve na prophète Libaku. Mais bunga kazela ngai. Hein? Ya zelinga ite akeyika boyi pe asinyalinga te pe na obenga e numéro ni zo lekate. Hein? Ase bakinda pinda place bongo. Yeah, oui rita, imoko zota RT. Azeli oti ya munyozo ya te, ngona précipita kei, we rebande de opusana. Azela ki oyete, ngona la kinga ibisinga akei. Oui, c'est qui? Oh. Bonsoir, prophète.